Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bana Libanda, bonsoir, Bana Libanda, présent Samy, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, maman Labisso Judith Diwa. Bonsoir, Claudia Ezimongo. Bonsoir, Roger. Vita, Voilà, Vita, bonsoir, Roger Vita. Maintenant. Bonsoir, Fezala. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, nous allons surtout, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, comment? Bonsoir, John Kaembo. Comment on l'a dit, hein? John Kaembo Logistique and Plastic Sud Rome, Zambia. Ah, on est dans la Zambie. Bonsoir, 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 Bandegonion surtout, bonsoir, Bandegonion sur au bazar la ligne. Bonsoir, Lelo. Bon, mon titre Nabiso, Tokomi Angwana Likolo. Titre Nabiso, vous allez voilà, meilleur couple du moment. Merci, président Samy, merci, Banalibanda. Oh, papa Nabiso, Jiso Meonga. Lelo de Bandi na Mwangele. To Bandi na Mwangele. To Bandi na Mwangele. To Bandi vraiment avant Lelo. To Bandi vraiment avant. C'est le dimanche, vraiment, titre Nabiso Lelo, Tozo Lobela. Ba mama oyo ba komandaka mibali na bango ezalaka nini kisi to bolingo vraiment boza wana déjà bokota titre déjà ezali wana amen congolaise John congolaise akomanda anglais ya please. Ah, ngap na anglais bogulu John Kanyembo. I'm Congolese, but stay in Zambia. Place is what auditeur présidente place. Oh là là. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Anglais ça pidging ezali anglais pe. Pidging na anglais moi. Vraiment, Tozawana, Lelo, maman, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, bonsoir Andekonyoso, Bopusana, vraiment, émission de la Polele na Poissa avec Feza la star et les padres de la presse, vraiment, on est ensemble, Tozawana, hein, thème de l'émission, vraiment, Lelo, titre de l'émission, Lelo, Tozo Lobela, pourquoi, maman, poto Lobela, pour la maman, oyo, monelaka mibali na bango ezarani to éviter so ezarani ni je pense que bandeko bazali bako ba maman donc voilà titre na tozali basi oyo bakomandaka mibali tozolobela plus mpona basi oyo bakomandaka mibali vraiment donc voilà merci beaucoup très bien Avignon merci. Poussana lombango tozokende vraiment lelo tokoti avant kande tolobaki to banda avant pona pour éviter kosilisa tard bato su baza fatigué donc etalaka ka lobby faisait la star nazaki vraiment lobby KO asi c'est qui émission te fatigue les kai makasi mais poussana lelo eza dimanche poussana vraiment to démarrer à papa hein papa JC Omeo m'a vraiment no boyebi téléphone eza ouvert comme d'habitude quand ndenge ezalaka tozo lobela ba mama oyo ba komandaka mibali na bango ezalaka nini biso ba mama oyo to komandaka mibali na biso voilà. Bonsoir, 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 la bande surtout, bonsoir, bonsoir, à maman la biso Mayombe. Forêt Mayombe. Forêt Mayombe, Macho Forêt Mayombe.
Bonsoir, 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 la bande surtout. En tout cas, vous allez vraiment la ligne. Vous allez la ligne, vous partagez peu émission. Vous tenez la bande comme souper invitation. Parce que les lots, ils ont yombe, les lots vraiment, toujours le bela. Ba maman oyo ba komanda kamibali na bango na bandako. Na bandako ka partout na libanda, partout alingi azala kaka. Parce que maman oh déjà a commandé à mobile na ndako ça dit na libanda a obanga pour commander ba talibanda te hein. Oui oui, a paix na respecter na bandeko oyo baza libanda bandeko na ye mibali, baninga ya mibali na ye pe ya kobanga bango te parce que mobali na ye mo na ndako a banga ka ye te. Denise Flératin. Toza wana bandeko bo partager émission, bo partager. Toza wana pour Nabino. Toza wana vraiment pour Nabino bandeko nyon surtout oyo balandaka émission pour lele na poisson avec les pas de la presse congolaise. Toza wana vraiment pour Nabino. Botine la bandeko msub invitation bakota na ligne. Toujours banda émission na biso calamité, toujours banda émission le lot bandi moi vite avant pour na bandeko oli. Voilà, pour na bandeko wa ba pesi biso de ambote kuna et pas maman. Bonsoir Wilvia Teka Henri. Bonsoir. Bonsoir maman, bonsoir maman Wilvia. La madre. Bonsoir, bonsoir, Nzambe à Pambolayo, merci beaucoup. Bonsoir Clarisse Makengo, bonsoir. Hello, Tozo Panzanteke, numéro na biso ya téléphone Ezawana. Numéro na biso ya téléphone Ezali. On a besoin de l'intervention par téléphone, on est là. Président Samy, meilleur couple du moment. Merci président Samy, merci Banali Banda. Gisèle a dit, oh, maman Gisèle a dit, oh, bonsoir la famille, bonsoir maman Gisèle a dit, maman Adio, bonsoir. Katia Lausanne. Wilvia Teka, merci de rien Wilvia. Vraiment, thème na biso, titre na biso ezal lelo tozo lobela. Ba mama oyo ba komandaka mibali na bango ezalaka nini? Kisi to bolingo. Un biso ba mama oyo to komandaka mibali na biso. Ça veut dire ba mama oyo tozo ko commander mibali parce que ezali. Bonsoir Maska Alice. Bonsoir, le numéro de sa téléphone est affiché. Ils ont affiché le numéro de téléphone ezali. Numéro pe ya WhatsApp na bandeko oyo bazali banda ya France. Soit baza maïba benga na numéro na biso ya fixe ezate. WhatsApp ezali numéro WhatsApp ezali eza affiché numéro na biso WhatsApp eza numéro oyo bandi na 6 donc 0033 66 78 81 504. Donc on eza numéro na biso ya WhatsApp, numéro na biso ya téléphone fixe ezali 0033 43 76 98 823. Toko bengi toko yambayo toko passer intervention na yo na bokimia nyonso. Merci na bandeko nyonso surtout bazana ligne, merci na bino. Merci beaucoup maman Gisèle Adio, merci Albi. Thème kitoko makasi. Merci beaucoup maman, merci. Maman Gisèle, maman Wilvia Lobi, et là, Lelo Awa, va Inda, ah oui, ça va Inda, maman la biso Wilvia Teka, ça va Inda, Lelo vraiment, Temeza, Tozo Lobela, ba maman, biso ba maman oyo, to komandaka, mibali na biso, ezalara nini, kisi to bolingo, karaboy, ko komande mobali. Fragile Makanda na kati ya Toulouse. Bonsoir Maître Chaka. Salut Maître Chaka bomba makofi na poche. Bonsoir na bino coupe ya kitoko. Merci beaucoup Maître Chaka. Makofi na yo toujours na kati ya poche et puis nga faisait la star makofi na nga na kati ya salle. Bonsoir Freddy Jacques, bonsoir Audrey, Egline, Anifa Awa Usani Ishoma, bonsoir.
Bonsoir, 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 maître Chaka na Toulouse, Balobi. Déjà la star, moi c'est à Pembe na Katia Lyon, abelela toujours maître Chaka, abumba kama kofi na ye na poche, ye atambola nango partout, tina mabulibula métro azalaka nango, soko meki kaka pan, ozwi yango yo moko kosamba na likofi, parce que asambaka te. Merci beaucoup maître Chaka, merci. Voilà. Bonsoir Fatou Étoile d'État. Bonsoir Sarah Kouyate. Bonsoir. Vraiment beau poussana, beau kota, vraiment to bandi avant. Bonsoir Fatou Étoile d'État. Ouais, bonsoir, bonsoir maman Fatou Étoile d'État. Bonsoir maman Fatou Étoile d'État. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Gisèle Casse. Bonsoir. Bonsoir Gisèle Casse, bonsoir à tout le monde. Bon poussana, vraiment les lots bandi avant pour toi un peu aussi ça va. Merci beaucoup de connaître j'aime nayo, merci beaucoup. Thème de sol les lots za tozo lobela. Biso ba maman oyo to komandaka mibali eza bolingo to kisi. Bonsoir Rabi Sansmo Mutono. Voilà, merci beaucoup Tanguy bien. Oui. Rabissa Mutono. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Bandego. Surtout beaucoup en ligne, beaucoup en ligne. Botine de la paix, Bandego, nous sous invitation. Vous partagez peu émission. On a Bandego P, Landa, Oyo, Nanou, Kotine en ligne. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Nayambi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wilvia Teka, et c'est partagé. Merci beaucoup, ma soeur Wilvia. Merci beaucoup, maman Wilvia. Le bien partagé déjà. Merci. C'est bon, partagé. Émission Nabino. Bobenga va inviter, va indi comme sous super au bazar. Moi aussi, quand on a téléphone et au bétara, a déjà que non. Polé, n'a pas ça tout démarrer. Vraiment, les pas de la presse et faisait la star toujours. Hein? Dans les bons, babi monde ezala kimia toujours. Donc tatan zambazo ko sala azo sala. Ngolu na tellement l'équipe est belé, tous toujours ensemble vraiment vous êtes toujours connectés, branchés na katia émission na bino ya polele na poisa avec Faisal la star et les pas de la photo banda photo les pas de la presse et Faisal la star moi c'est à Pembe na katia. Merci beaucoup na o nyoso. Tous bino toujours ensemble na direct na biso. Merci, bonsoir, nourrisson du cœur Claudia. Voilà, nourrisson du cœur Claudia. Voilà. Oh, donc yo nourrir nos cœurs. Hein. Merci beaucoup vraiment. Nous vous a déjà en ligne. Tous démarré thème na biso ezali, tous lobela ba mama oyo ba komandaka mibali na bango. Eza kisi to bolingo. Bonsoir, Bandeko Bokota, bo partager émission, botine de la paix, Bandeko Moussousouba, invitation pour Balanda émission. Merci beaucoup, oui, Viana j'aime Nayo, merci beaucoup, ma soeur. Excusez-moi. Bonsoir. Merci, Bandeko Oyo, merci beaucoup. Merci. Numéro Nabiso téléphone est affiché. Nicolo, il y a titre Nabiso, il y a émission. Numéro P à WhatsApp, Ezali Wana, Nyonso, Ezawana, bon partager émission. Voilà. Sarah Kouyate, bonsoir Nabinope. Oui, merci beaucoup Sarah Kouyate, bonsoir. Bonsoir, Maman Sarah, bonsoir. Kimia Nana, bonsoir. Bonsoir Kimia Nana, bonsoir. Bonsoir Maman Kimia Nana, bonsoir. Bonsoir Nayo. Bonsoir Nabande Konyon surtout. Oyo Bazolanda émission. Nabino Bolingaka Mingi, Polele na Poissa avec les pas de la presse et Feza la star. Merci beaucoup. Oh, bonsoir mon grand frère Jean-Claude Milonga. Viens en Jean-Claude Milonga Soulé. Balobi bonsoir Nayo Nzambe Apambolayo. Bonsoir Maman Ngouli à Félix Kifuka. Bonsoir Nayo. Bonsoir Pena Papa Félix Kifuka. Naba Nyonso. Bonsoir
Et pas de la presse, Merci c'est ça la beaucoup. star. Moi, c'est Merci Pembe maman Lyon. Ngouli. Bonsoir. Merci beaucoup Ngouli, maman Lobi. Bonsoir et bonsoir Thème Yakitoko. Merci beaucoup maman. Merci vraiment. Thème Yakitoko Makasi. Donc lelo vraiment vibration eza makasi, téléphone eza ouvert bobenga. Vraiment pour partager idée ensemble avec bandeko nyonso baza na kati ya ligne. Vraiment thème eza biso tozolobela plus ba mama oyo bakomandaka mibali na bango. Bonsoir Jean-Claude Milonga pesi biso bonsoir. Bonsoir Venanga Jean-Claude et bonsoir Nayo. Bonsoir Père Doublé. Blaise Père Doublé. Tata ma passe en Akacha Paris. Bonsoir Nayo. Bonsoir Père Double, papa ma passe vraiment aux hommes manqués, biso na ba direct belé vraiment musala kitoko. Merci beaucoup. Bonsoir ba amoureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Blaise Père Double. Merci beaucoup. Nakacha Paris. Merci beaucoup. Ngape na te kolanda pe direct na yo kitoko makasi na sepili. Oh la bossa papa na biso Johnny Yaipi. Taya Yesu. Voilà, la lingala, maman le bila français. Taya Yesu. Donc voilà. Bonsoir, la bande surtout. Je pense que le numéro n'a plus téléphone les alliés, les seuls qui n'a pas moi mon côté ça la rama beta on bozo benga. Donc on bozo ba commentaire tant bande ko bozo benga en tout cas et ça là vraiment bien. La émission et motivera peu biso to que une émission vraiment ti likolo donc à numéro de téléphone les affiché voilà je pense que bande comme papa na biso Johnny Aimpi ta Yesu il est déjà numéro na biso déjà azala ranango ezali donc papa Blaise Père Double a bien fait dans la Belgique. OK la Belgique. Oh limbisa monke papa biso kaso zala na kati Paris bon ozala na Belgique. Disons que la rate Europe qui toque comme kasi na sepeli donc bozamboka moko na papa na biso JC Omeyonga le gouverneur de Liège voilà na papa na biso Johnny Aimpi ya Jésus nazongi siko na Jésus Pichu bonsoir Pichu Mukwamba bonsoir papa Pichu Mukwamba bonsoir Nayo. Je pense que Bandeko Nyonso Oyo Bazan en ligne, je pense que Bodo qui de la Bandeko Nyonso l'invitation, vous avez invité Bango Balanda émission et le numéro de téléphone est affiché, il y a WhatsApp est affiché voilà, mais na minute ya muke pe na ko tanga ngoli susu na ko maman na biso pe feza la star moi c'est appelé na Catalan à ko mayango na commentaire asi salon makambazo ça là comme ça. Et vous allez bien, moi, pour Benga, et ça va bien pour tout développer pendant le lot, et ça, moto et copé là. L'ouvement moto et copé là. Nganaza papa, et yaza maman, maman peut baser en ligne, papa peut baser en ligne. Donc, tout ça vraiment, papa n'a pas maman en ligne. Donc, le lot vraiment, tu peux bimisa. Oh, union sort, ils allaient la mettre mon papa, eux, union, ils allaient mettre ma maman, na nenge, titre na biso. Ba maman oyo ba monelaka mibali na bango na bandako ko komande ko monela yango na kaka zaka eloko moko ba maman ba poussa la parce que thème ya lelo ezo concerner plus biso ba maman donc alors ba papa ba roluka ba bamba biso na sema tellement que to la tsaka que to zaka ba maman donc ba femme debout quoi ba si photo de carton za toujours ba femme debout Frangine Makanda Lobi les padres JC à Ayokanité. Papa JC, Batignon se bazo lukayo. Papa JC, azan en ligne non? Papa JC azan en ligne. Asa no sai muke na ligne voilà, je sais pas peut-être azan nzela zozo. Tant so azan nzela, ye azan makambe bele, tant so azan libanda azozonga. Pas dans lelo zala na kati na boy ba problème qui est que merci beaucoup. Non, merci beaucoup maman. Bon, pardon. Bon, le long de malo, limbisanga maman na mo ko ndi ko takenga bo le long na lo balanga milité. Ngana lo balanga milité na otika mabo bo pilenga ka po mesate mena ebi ke bandiko na baza na ligne. Ata bo kangisi nga munoko bango ba kanga munoko stunde ko langa jiso meunga nande ko langa Johnny Aimpi ta Yesu na si yepe bango mibale wana bazala pe matata. Tant pasteur so royal ici do zala passe. Alors papa petit jiso meunga lobi ali naza donc azali wana donc azali wana père double P Blaise père double P papa ma passe après aza wana ye pas à la matata
Mutatuneki papa JC Dani papa na biso Fragile Makanda. Maître Chaka. Papa JC Omeyonga Yoana Zali a Maya émission Botika Kobenga. Papa na biso JC. Kobenga la téléphone numéro eza bien marqué. Wana vraiment merci beaucoup. Maman Gisèle a dit à lobby Telelo les padres Loba. Vraiment le bafaz à la paix au milieu du village ndenge za la kakaka. Donc eza émission ça peut être oui, via le JC Aza bébé à maman. Oh, merci beaucoup. Papa JC Balobi Oza bébé à maman et pas maman. Oui, via. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Toza Penza Lelo, vraiment, thème ezo concerné Bisso ba maman. Alors, Bisso ba maman, il faut tous à ma casse. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, Nabaker. Merci. Thème Eza Lelo, ezo concerné Bisso ba maman. Alors, Bisso ba maman, il faut tous à ma casse. Oh, ba papa ba olo, ba biso te ba papa ba lobi pona nini biso to komandaka. Tozo lobela to komandaka. Basi oyo ba komandaka mibali na bango eza kisi to bolingo ya solo. Vraiment beaucoup ça na po to komi vraiment kokende na départ, to binto démarrer jeep pour na ba intervention na bino. Téléphone eza ouvert. Merci. Bonsoir. La bande de connaissances surtout. Bonsoir. Bokota bande konangai kala tito banda émission na biso kala minti tito banda en tout cas vraiment na yebi ke bande ko nyonso vraiment baza na ligne mais to tika moi tambuke attends maximum 5 minutes comme ça tozo banda émission na biso excusez-moi nazoya. Ouais, bon, excusez, Bisso, vraiment, moi, complication, quel niveau il y a connexion, il y a évité, tozo vraiment, tozo démarrer, beaucoup ça na, bah maman, bon, ça l'a vraiment, bien bâti pour l'élo, et ça vraiment, ma solo, il y a ma maman. Donc, thème de monsieur Ezali, tozo lobela. Ba mama oyo ba komandaka mibali na bango ezalaka kisi to bolingo ya solo to la kisa ba papa bolingo yango ba papa ba telemi ba lobi lelo vraiment il faut to lobela donc tozo solo la vraiment ba intervention ezala makasi téléphone eza ouvert to kobenga comme d'habitude ezalaka vraiment bozala vraiment toujours scotché branché et puis to serrer vraiment ba ceinture ba maman pour lelo eza vraiment ya koinda ba maman contre ba papa donc tozali wana vraiment ensemble na libota mobimba na famille comme d'habitude ndenge ezalaka toujours au bomesano vraiment émission na bino ya polele na poisson avec les padres de la presse et Fiza la star moi c'est un peu la Katia namoni il y a un commentaire déjà ebandi il y a Moulaï. Maman la biso niki, on est mon attend. Et Kimi a. C'est bien la tombe la Kimi. Fais attention. Et que d'ailleurs, bien ça. Non, ça. Voilà. Maman Yali. Je pense que Tozawana déjà, vas-y alors. Tozawana déjà et Kalate. Tozo banda émission Nabiso Kalate Tozo banda voilà maman Nabiso Niki à lobby natanga koto ya pour maman Nabiso Niki à lobby ezaki cité yo moko mobali soki omi la kisi fermeté na départ ya bolingo na bino mwasi ako continuer ko gangela yo ata bolingo eleki ndenge nini il faut moi autorité
ezala papa ezala kisite. Merci beaucoup maman na biso ya lobi mobali yo moko na deux parts soki oza fermeté. Donc boko kende ndenge wana maman akomonela yo ata bolingo eleki. Merci beaucoup ma sœur Niki na intervention na yo. Vraiment ba maman vraiment bozala wana to banda to démarrer boyoki maman na biso Niki ya lobi. Donc likam nyonso ezalaka na deux parts soki papa olakisi oza fermeté. Donc ça veut dire allez maman pe biso to pour maman azalo biso ba maman toza lokola pe er moko bana. To profitera si papa aza faible si mobile aza faible allez yo po bandi ba pouvoir na yo po na ndako ezalaka kaka ba papa baza toujours na kimia biso ba maman nde tozaka makele lito. Bonsoir Fallon et Kouchou. Bonsoir Fallon et Kouchou. Bonsoir Aristote Watalou. Bonsoir Anna Bafiala. Merci beaucoup. Bon, dans ce moment déjà émission Nabiso parce que maman Niki a lobby. Oui. Vraiment mon bali n'a départ. Ouais. Il faut aux à la ferme. Téléphone déjà, il bandi déjà sonné, intervention déjà, il bandi. Le lot va lobby teke nan teke. Le lot de débit des teke nan teke. Bonsoir. Allô. Allô. Allô, bonsoir. Oh, bonsoir, papa Jisso Meunga. Bonsoir, tous malam. Je pense que Yopé aux malam. Dans Roland Zambé, tous allez bien. Ningue Zalara toujours. Dans la zone, on a posé bien portant, on appelle bien portant. On a CPL, on a battu, c'est connecté à Sija Lelo. Oui. Le but est maintenant, on a moi, état, on a expliqué, on a pas pu dans l'Aïe. Oui. Ça a été une petite réception à Palais. Oui. Donc il y avait un gouvernement bêtement tout, on a bêté tout, il y en a qui m'ont arrêté, mais ça va. Aujourd'hui on est là, attends pour 45 minutes. La monnaie si j'ai un nouveau biniqué, pourquoi Banabasi va commander à Mibali, c'est ça? Non, il a dit, pour Nini, Basi va commander à Mibali, na bango na bandap. Donc tant que moi si je commande Mibali na bandap, donc c'est que les bandapés a commandé partout. Même à ta camarade mbal na ese qui a commandé un peu bon pas au banc abondé parce que tant que banc agent mbal na ndako se faire au banc peu ba camarade mbal était na ba ndeko mususu o baza attention ville moko quartier moko je pense que mibali ba au banc abangote parce que mobali nemo na ndako abanga ka été ezalaka kisi pe ezalaka kaka bolingo. OK bon na on fait un bateau tout bazana direct ça font un bateau tout sur la moi logo ya to ba yo kama avis na ngai. Voilà. Bon, au moins d'abord Bolingo, dès le départ, oui. Déjà par rapport à Avinanga, oui. Et moi qui te reste Nangai. Oui. Bolingo, dès le départ, il faut d'abord montrer la vraie face. Mobali, il faut Azala, Mobali, moi si, il faut Azala, moi si. C'est ça. Mais là, on ne parle pas de la soumission. Tant que vous utilisez mon commandement, et comme déjà manque à respect. Voilà, c'est ça. Parce que vous dites commandement, donc, au départ, on a commandement à moi si. Non. C'est ça. Comme le reste dit, moi, obligation m'a reboué. C'est ça. Vous comprenez? Alors que na bolingo, bongoté. Ce qui me parle a commis pour accepter le commandement à moi si, on a commis soumission. Donc un homme qui s'est soumis à sa femme. C'est ça. Si quoi soumission par rapport à quoi il faut que oyeba. Et ça, il va les sous dès le départ à l'accent faiblesse n'est pas moi à moi si. Ceux qui moi si n'est peut-être de regarder que ceux qui n'a pêché au commandement le salité dans l'ambaté. Ceux qui peut-être n'a pêché au commandement le bébé il y a moi salama au sali pété n'a pas la yamine dans soit na butu soit na zona moi le romo au boy. Il y a autre zobé toujours c'était na bolingo et zala bongoté. Dès le départ il faut tant bolingani bola qui sana bosembo. L'amour c'est l'ensemble des deux personnes qui se réunissent pour s'entraider. Voilà selon la définition d'Angaï. Voilà. Pour s'entraider moralement, financièrement. Quand il y a physiquement déjà les ablements automatiques, il y a un numéro. On comprend papa? Oui, toujours quand moi si a commis qu'on commander mon bali. Pour moi, j'ai dit c'est de l'imposition. Alors qu'on imposait mon bali. Donc mon bali, soit la bongisi, soit la kabwani. Parce que mon bali a jamais qu'on a soumis à moi si.
na ndako parce que batâche mingi mpe ekoki koyela motu na yo mobali nga ayokelaka ndenge se ayibe aotikanga donc basi ya bongo d'abord facilité mpe ya kokende libanda asala bozoba ekosala déjà na ja pete mpo na nini tant mwasi azwa déjà ki autorité devant toi l'homme elakisi ke soki ata bimi azongi minuit mobali kolobeli omo te parce que mwasi azwa déjà autorité na yo ayebi ke bafacilité mosusu donc akoki kozwa ngo na bopete parce que ye akoma chef ya pale yango tolobi ke eloko olobi wana oui c'est vrai na basi ya mikolo ya lelo soki mobali oza na esprit te bazali ozokopa mibali lingaka mwasi ayeba esprit na yo dès le départ yo mpe mwasi yo mpe oyeba mwasi dès le départ soki mobali azalaka dictateur mwasi fo oyebake oui mon homme est un dictateur se mwasi mpe azalaka dictatrice mobali mpe fo ayeba donc boluka bobongisa siko mpo bokoka kovanda ensemble na bakarater na bomesana nango mais ezala teke oyo atie libaya oyo mpe atie libaya ozokopa il faut moi sens ya humilité na bolingo ezala donc voilà idée na ngai wana mais oyo mpe akolesa intervention na ye ya pas de souci tokosola. Merci beaucoup, Papa JC Omeonga. Narobaksailo Romoke avant maman la biso faisait la star moi ça permet la Ratalion à continuer autant à Bakombo ya Batuna ba commentaire ba bâtier. Papa biso JC ngala baksa eloko moko. Ce qui le lot titre na biso ya makambo ya basi oyo ba commandaka mibali parce que tout le monde a même surtout en apoto tout le monde on a kini kutu je pense que ya mboka na biso les alarazela na mingité mais to komi ko mona yango vraiment ils a vraiment ébélé surtout na ba couple na biso na poto ils a vraiment fréquent alors eza na basi mususu ba tindaka mibali na bango na babuso ba parce que ye mutu atiaka loi parce que ça se voit parce que moi si akoya ko yebisa mobali na ye likambo moko boye soit la problème moko boye ezali mobali faut d'abord au kanisa avant au sala likambo oyo moi si na lobi take mobali il faut d'abord au vanda au réfléchir que non est-ce que moi si na ngazo balanga na sala est-ce que eza malamu to eza mabe mais tout le monde a mibali je pense que du solo là toza li solo moko to beta je pense les lots toza na solo tozo beta o ya commandement au basi ba commandant mibali mais li solo ba genre wana goya o to détailler vraiment ndenge nini makamongo et comment koleka na communauté na biso et congolaise alors moi si auti na makambo na ye aye na ngomba pa mobali ayebisi mobali pe avanda akanisa a réfléchir ta que mobali non apesa ta moi si ne conseil to likambo wana etali biso to likambo eza mais mobali à permettre que makambo moi si na ye oyo ayebisi ko kende ti et pas likambo bango ba yebite ba ke ko bimisa mobulu kuna ozomo tozomona ba biloko wana ezoleka mingi na kati ya communauté na biso congolaise en plus bali mususu moi si akoloba na ye abeteli lisolo ya mobali ya moi si abeteli lisolo soit ya camarade na ye be soit ni mona mobali pe mona akoti yango pe donc comme vraiment ok mobali ya solo toki moi si na auti na likambo libanda même ata baswani na ba camarade na ye même aza problème na ba camarade mobali ya solo soka komi na ndako moi si ayebisi ye moi mobali ya kovanda na moi si na kolinga ye bana mabeza wapi bandaki ndenge ne komaki ne bokoma na niveau na mibali mususu agissement na bango ezalaka mbala moko rapide parce que azobanga moi si na ye soka boyi moi si na ye tema komandaka ye na ndako po basi mususu baza babetaka mpe mibali yango bambata bazali basi mususu bazali oyo mobali azoloba gangeli ye mpe mobali mpe avandi mpe nie bazali tozomona yango basi mususu bazolo toza na poto mwasi asalaka mobali asalaka soit tout mwasi asalaka te mobali asalaka mais mwasi azosala baactivité na Congo mwasi azosala makambo ebele na Congo par rapport à mobali mais mobali avandani mobali akoloba te parce que mobali aza même pas na pema te ye akodécide atia loi po ye pe akende te na Congo abete ta trois kesala te eloko wana kati na mboka azokosala te parce que mwasi azokomande babiloko wana tomoni yango tro yango lelo tozosolola yango na famille tozwa vraiment solution. Merci Papa JC Omeonga na asi oko compléter moi moke na idée na pesio. Merci beaucoup Papa JC. Merci beaucoup Papa JC na intervention na yo vraiment au solo li kitoko. Maman Gisèle a dit au alobi wana ekomi et Maman Gisèle a dit au alobi wana ekomi chantage donc basi oyo basala bongo quelque part au bengango eza chantage et puis Maman Gisèle a dit à lobby wana
et wana ekomi chantage bien dit JC. Vraiment merci beaucoup. Papa JC, maman JC a dit à lobby bien parler vraiment solo li kitoko. Ndeko na biso Niki à lobby au solo li kitoko papa JC wana basi mabe. Vraiment merci beaucoup. Ndeko na biso Wilvia après si ba bravo ebele bravo JC vraiment na intervention na kitoko. Bonsoir Mouchouaïli la vie et bonsoir Stéphane Dominguez. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir tonton Modero, maman Niki à lobby awana poto basi balekisi kimutu makasi. Encore bayebi que l'état est protégeaka basi bazwa nitu makasi. Vraiment merci beaucoup maman la biso Niki à lobby basi na poto awa vraiment baza mitu makasi. Encore bayebi que l'état est protégeaka basi. Vraiment ndeko na biso bonsoir, merci beaucoup ndeko na biso Patson Kelly à lobby Azolanda biso à partir ya États-Unis. Oh merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère, merci c'est gentil et puis à lobby au solo li bien. Merci beaucoup au solo li bien vraiment thème mes amakasi lelo. Bonsoir tonton Modero à lobby solution. Voilà, merci. Tonton Modero, on a remarqué Tonton Modero. Bonsoir d'abord Tonton Modero. Tonton Modero, il est à l'Obarana Mingité. Il est dans l'émission Nyonso, on a réalisé à 5 solution. Je pense que Tonton Modero, papa n'a dit je pense que solution, ils ont vraiment dans soukate, mais ils ont la peine à soukate. Mais solution, ça fait parce que le gouvernement a fait intervention, c'est une intervention, papa n'a dit juste au meilleur, on a outil pour le voir. Si tu coupes, tu vas comprendre, les pengas n'a pas ici. Donc, solution, ils ont la peine à soukate, en tout cas. Tu as vraiment la solution. Donc, on a vu ce moment, moi, si à 5 ans, il y a un numéro. Je pense que. Maman, on a balancé le numéro, on a téléphone fixe. On a balancé ce WhatsApp. Voilà. Donc, bonsoir Thierry Motopamba, la Katia Chambéry. Motema ya live mona matuba motonangi. Vraiment, merci beaucoup Thierry Motopamba. Bonsoir, merci beaucoup papa Thierry Motopamba. Barbara la 67, bonsoir Barbara la 67. Nguli à lobby mobali, il faut azala autoritaire, soki mobali aza faible, moi si ako commander. Vraiment merci beaucoup à Ngouli maman. Ngouli maman lobby mobile il faut toujours autoritaire et puis mobile il faut toujours ferme. On a fait la star. Moi ça peut mettre la carte à la baki. C'est parce que biso basi to profitaka ndenge bana na biso ba profitaka soki maman oza ferme te oza faible oza autoritaire te ale bana abandi ko monela yo. Merci beaucoup de la biso na ba Nangala Barcelone muke ndenge na Barcelone muke oh Barbara la 67 oui Barbara la 67 na kati ya Paris yonde makambo ceux qui kitoko donc soza posa ba kata o ceux qui ba bongisa yo Barbara la 67 azali na bandeko ba na Paris partout aucun na Paris au comme na Paris le voka Barbara la 67 soza numéro Barbara la 67 au bengi le pas de la presse a appelé ça numéro Barbara la 67 a okata yo ceux qui rosalo ceux qui ba maman ba papa ba bongisa yo kitoko na elengi merci beaucoup Barbara la 67 nangala baksa eloko moko ya muke pona ndeko nanga ya maman na biso faisait la star moi ça permet la lion nga utuko loba bolobi bien na maman na biso nguli ndenge ba lobi bolobi malamu mais toyeba que surtout biso na poto na ba condition oh to so vivre na poto basi musu na poto ba koma pe ko komanda on to tie ezakisi to eza bolimo parce que basi musu na poto ba koma pe ko komanda mi bali tam musu mobali a dépendara na ye dans quel sens mobali ko za pas ça la na ye a se rappeler moi koki na ye mais tellement mobali ayaka kokuta mwasi azana sima ya mwasi to luba sinyo sauter pas en général to tcha basi sauter to tcha 50-50 eza la basi mususu oyo tellement ye mutu ayambaka mobali même ata mobali aya na moyen na ye mutu ayamba mobali akolingaka azala likolo ya mobali parce que ye nde mutu ayambaka mobali ye mutu asala makambo nyonso kosala makambo na le sens que alakisi mobali mo banzela ndenge nini ya kokota ndenge nini kosala biluma mobali makambo evandi ye akomi likolo ya mobali wana parce que ye mutu alakisaka mobali banzela ndenge nini mobali ye sala boyisa parce que mobali ye mibali nyonso teke baya bauta baafrike baya ba région de bassin na bango na soit na France bien na Allemagne bien na Belgique non mibali mosusu auti Belgique a région de bassin na France
basi mibali mususu mpe auti France a rejoindre mwasi na ye na Belgique. Alors babiloko on appelle et comment kotia basi mususu moi mutu makasi bakoma neti kozwa moi autorité et pas ya mibali na bango parce que ayebi ngai nde mutu na vande sa soka vanda na Belgique soka vanda na France soka vanda na Allemagne soka vanda sika boye ngai nde mutu na sala ka vande sika wana ou bien soka utaka na mboka moko boye soit utaka Paris bien utaka Lille aye na Paris donc ce que ma solone vanda na Paris donc mamu na yambaka na Paris ya mona funa ko mosala yebo toke ba ezali bande ko en tout cas ils a vraiment pas si mingi je pense que to développer ma solongo vraiment ensemble ndé ka to développer en tout cas merci na bande ko surtout numéro de téléphone je pense que ndiko ça 50 numéro de téléphone faisant la star moi c'est à afficher de numéro de téléphone ils a wana ya WhatsApp ezali WhatsApp na c'est 0033 66 79 81 54 Nasuka. Numéro d'absence fixe, c'est 0033 43 76 98 80 823. Donc, sur le Bengi, Toroyambayo, au sein de l'intervention, vraiment, qui toque, on a faisait la star. Bonsoir, Floré de Kodia Olungu. Waouh! Bonsoir. Famille à maman faisait la star. Bonsoir ma soeur Ozana Kombo Nangai. Olungu. Vraiment, Wana Kombo Nanga, merci beaucoup. Bonsoir. Maman Abiso Will Vialobi Nakobenga yo le padre Nazana Posa Yakokata Suti. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Barbara la 6 Azali sur Obenga, on peut sur le numéro Barbara la 67. Comme ça, au Obenga beaucoup sur la malamu alors ça vraiment ceux qui toquent ma casa Barbara la 67 na carte à Paris donc il est vraiment assis ma sola suki na ndenga au sakalate. Merci beaucoup maman. Oui, merci beaucoup Will Vialobi maman Floré de moi. Maman Floré d'Azong aussi merci. Et ngape na bakisi maman Floré de Kodia Olungu de moi parce que Olungu Kombo Nanga Yango wana. Merci beaucoup maman toza bandoi ba feza bazape belé maman feza lambada ozawapi si j'ai za moto penza vraiment maman Will via benga tongola to sala ba intervention vraiment papa JC a sololi kitoko. Ezalaka nini yango biso ba mama biso mibali tozo pile bino déjà maman Niki non basi ba pile te po tozo kende vraiment débat eza makasi maman Niki alobi yango mobali il faut akoma zoba po yo mwasi abengisa ye na poto yango bomonaka mobali mususu ayaka kokima na ye après baye kobenga ye ingrat. Voilà. Vraiment bien parlé. Bien parlé, maman Labisso. Maman Niki. Merci beaucoup, maman Niki Nzamba Pambola. Vraiment, yo koti vraiment na kati ya makanisi nanga. Zindo vraiment fond. Il y a makanisi nanga même na makanisi. Je pense qu'il y a papa Jissé Omeonga na bande konyo surtout ba sur l'intervention. Merci beaucoup maman. Maman lobi oyebi makambu amonate oyo etindi akima mwasi wana. Merci beaucoup maman Niki vraiment to kondana kate vraiment ce que moni papa a changé na nzela. Donc biso basi na lobby na vie intervention ok déjà par téléphone donc on a ça bien à niveau à Londres. Merci beaucoup ma soeur. Allô? Allô? Oui, allô? C'est Général Patson. Ouais, bonsoir Patson. Bonsoir. Oui, bonsoir, bon Bino. Malamu papa et bongo yo. Oui, juste Nazolanda Bino, l'isolo bozolo baona franchement est concerné mututu hein, est concerné mutu nyonso. Voilà. Nga vraiment nanga na intervenir pour la situation ya master nanga moko pe aza na situation moko oyo iza kara ndenge moko o bozolo ba. Nana mina ngape yepe abengisaka mwasi na poto atika mwasi nemo boye copine emo na poto na Congo et ko sala ki pardon et ko sala ki atindi mbongo ka ndenge alaka mwasi wana nzoka azalaki na ba ideni ya mabe akomi na ndako akomi konyokola mobali akomi kosala ondire ke mobali donc ondire ke ye mutu abengisi mobali na poto or ke mobali mutu abengisi ye de ba comportement wana basi bakomo afficher na poto moko ekomi kobangisa na biso mibali ke ofanda na mwasi na ndako biobengisa mwasi sikoyo na
nazwi bino na ndenge bozolobela bongo et puis namoni ke mama pe aza pembeni wana mama Feza. Franchement bobeta siete na likambo oyo ba mama bakomi vraiment kobangisa biso ba papa. Soki biso pe ba papa moni ke to komi na biso ke vomi na kine na nga kozala na mundele na ndako bien étranger to komo banga na bande ko na biso ba congolaise parce que zo yeba te est-ce que zo yia na idée bien zo yia ko lukela nga ba problème. Donc comme il passe vraiment bon le la situation ba mama ba me ko changer pour mona ba divorce ko zale belé na poto wa ba mama ba kozala ba seule femme eza bien te eza vraiment bien te yango na intervenir na nini eta na mo émission na bino ponga pena Hollande bino na za quelque part na États-Unis afin na London. Allô? Oui papa, tozo yo. Oui, tozo landa yo 565 papa. Oui. Yango kana ngana luba ke bobeta site na likambo wana ba mama vraiment ba komo bangisa biso na poto awa. Eza tant susu baza ko bebisela pe bande ko ebele mo ba chance na bango tant susu ba basi na golo bateke basi nyoso baza mabe. Basi ya malamu bazali mais oya mabe ba komi ko bebisela ba oya malamu ba chance na bango parce que ko fanda pe na poto boyo ke na kene na Congo bien na kizwa mwasi mo na balo bien na bala na poto awa okomi ko banga obiki est-ce que moi je suis ko memela nga ba trouble te na soki na juillet lelo donc mi bali ba komo banga soki na lobil boye parce que na ami na ngai vraiment azo souffrir na minute yo afanda ga ipa na ngai camarade donc moi si na ye oya utako bala na Congo bengani na ndako donc ayaki déjà na ba idée ya mabe soki ba famille na ye ba fanda rapé na London na ba côté ba idée ya mabe bengana ye na ndako fanda na ndako wana sala boye donc ozomona ke mobali akomo lela komo tambolo loko azoba na nzela alors biloko wana ezobangisa biso mingi bolobela vraiment likambo oyo ba mama bodoze vraiment botambola mabe sino te ebele baofandaka ba seule femme awa bawanda okuva na ndako moto akoyede bango aza te vraiment mwa tana nga oyo na ngai na luba na benga mpe na solo na bino yango wana merci beaucoup. C'est Général Patson. Merci beaucoup Patson na kati ya London aza quelque part à lobby na États-Unis. Merci beaucoup mon frère pour l'intervention na yo vraiment biso ba mama il faut tout ça là effort to meka ko bongisa langage na biso le lem na biso par rapport à ba papa. Merci beaucoup et bonsoir maman vase d'honneur. Maman vase d'honneur aza na ligne à côté apesi bonsoir CG Kitoko. Merci beaucoup maman vase d'honneur tous de la appel na yo pour na intervention na yo tozo lobela si j'ai ezali biso ba mama pourquoi to komandaka mibali na biso ezaka kisi to eza bolingo. Vraiment merci beaucoup na bandeko nyonso bazana ligne. Merci Cédric Wembo, Père Double, merci Tonton Modero. Vraiment eza participer ba mawa pona biso ba mama tozo zo intervention mususu par téléphone. Merci beaucoup de Konabiso à Bengi à partir à Belgique. Allô? Allô? Oui, allô? Oh, papa la mission Blaise Père Doublé. Tozo Landayo, Bandeko pe bazawana bazo Landayo. Voilà. Donc, maintenant, intervenir dans la conférence. C'est la biso oui. Voilà, est-ce que vous avez déjà? Oui, loba na papa tozo kayo. Loba. 565. Bon, voilà papa. Ngai na loba. Omoni problème moko o toza nango. Toza nango ya mabala na poto. Donc ndeka na salaki direct na nga moko na lobaki. Omoni mboka nyonso tout etambolaka na ma base. Omoni Congo tellement mboka na biso etongami vraiment na ba base c'est donc to vivara kaneti to vivre na biso par hasard yango ozomona suite oyo ba makambo nyonso tout ozomona na politique ezo simba te na musique ezo simba te donc si na ba couple pe moyen simba ezate parce que ba base ezate donc par là na ina lo bandeni na be moni biso ba oyo to ya poto nde ba lo ba to tambola na mo ba mboka nzela makolo ti to ya poto. Donc on a bêta moi va payer belé pour la commande à poto. Alors comme ça la sala na mona vraiment
na banzela totambolaka na bamboka totambola mpona koluka kokoma poto tokutana mpe na bandeko basi mingi na banzela wana tomona façon nini bandeko basi mingi mpe baza kose comporte parce que eloko mingi bato bayebaka te naza na bacollègue moko ya bandibu tosalaka na bango alors bacollègue wana bayebisa ngelo omobu babi omoni biso tomona bino bacongolais soki olingo bala donc tobalaka na biso kaka par hasard biso tobalaka neti oluli na yo nzoto ya mwasi aspect extérieur na ye na aspect extérieur na yo directement décider ke obala ye mais eloko tobosana ke alors tozolanda papa 565 donc eloko biso tobosanaka babalaka mwasi mpo na aspect extérieur na ye te babalaka mwasi mingi na intérieur parce que so nazongi na ntango ya zaire tozalaka na ntango ya kala ezalaka mpe na ntango ya kala mpena na ebandeli wana bane 70 bo toyebi te me nde bando oyebisa biso kobala ezalaka omona motu so alingi abala le mosusu bapara na yo bapara baya mwana banga mobali mwasi bakokende na famille moko boye oyo bayebi bamonaka fille moko azalaka wana azalaka déjà bien éduqué bayebi bisaleli na ye alors bafamille ya mobali bakozwa mwana wana kwa bayebi ye bapropose ye libala na mwana bango mais lelo sikoyo lokwa biso moko tochangea ekoma ndeni mibali tozokondane lelo basi mais il faut toyeba mpe bolingo yango tali olingela mwasi olingelaki na condition nini olulaki ndenge basi bakoma ozala tolo na bango babombe yango bakrete bakoma kobimisa kolata basoutien ya mikie balati soutien ya mikie ya babebe alors boskizenga mabele vimbi na tolo yo luli bongo alors mosusu ekozala ndeni yo tali nsima ya mwasi eza kitoko monene yo luli bongo mosusu ezali yo tali mwasi moko ya pembe yo luli bongo okosani ke kolula mutu na ndenge ya nzoto eza différent alors tant yo lulaka na ndenge ya nzoto so omoni bizaleli eza mabe so problème ezani kalulaka batolo yo lulaki te komoluka so bizaleli alors na nyonso wana ena aloba nde nini kolinga mwasi ezalaka mingi bizaleli mais aspect wana ya bizaleli bato banéglige yango lelo parce que soko ye na communauté na so biso mibali lelo mingi bazolela wana so pesi ye mwasi moko baza pembe te aza ndenge abongo olinge te mutu kolinga te bato balingi par exemple nde tomona père na biso boza na mare feza bamona pembe boye balingaka basi ya bongo bamonaka mare feza pembe tai mena chaka bafoto na Instagram mibiso toli bilula eloko tozoboma biso tozokondane bilula yango tozobikela biso baproblème oyo mutu yo oyebi te omoni kaka foto nde na Facebook lokola mpe bakoma kopesa kokanga bafoto na bango apesi nsima yo ozotala bizaleli te yo luli nsima alors ntango omona bimonamona na ndako osiko ozolela yo nana c'est ça il faut assumer alors eloko na nalobake totika kolinga basi mpona kitoko na bango beauté extérieure totika kolinga mwasi mpona omona alati jean ya sika yango nga nayebisaka masa moko nayebi ndeko moko kuti olobake masa nazosufri na ndako nayebisaka ndeko moko na bine omona eloko ezoboma biso mibali pourkui tozolulalula alors ntango yo omona mwasi azoleka na feti to atie bafoto na ye tout ça alors yo omonika nzoto ya mwasi lokola bakongole tolula nzoto yo koyikao alors tobosanaka ke nzoto eza nango kaka karakasi nzoto wana ozomonana peut-être ozomona alati jini moko boye angengi me kati na ye mutu moko bomoto na ye na bomoto ya kala ancien combattant abunda bitumba akuta bangola tala nga naleka balunda wana ozomona ke mwasi moko akota libala ata 200 fois siko yokutani na mutu abongo na poto ayokelo mawa ayokelo mawa te akolokele mawa te alors bandeko mibali ya poto batimba peuple congolais bibali totimba tozolelalela parce que tolingi kolanda bizaleli te mutu moko te lelo mobali moko ta koloba lelo na poto alinga mwasi mpo na bizaleli bana bango te balingaka na mabele vimba donc bokomprendre yanga na polele na émission na biso eza polele na poisa papa bango balingaka mpe na mabele bomba evimba nsima kuna evimba makolo etonda nzoto etonda alors soki olingi bongo misusu mpe ezalaka nango bongo okoza mpe na chance okutani na bizaleli malamu mais mingi ntango yo olingi bongo yebake bizaleli ekopesa yo compte ta ndenge naloba eke bato mingi toye poto awa mingi pene eza te oo bapara batinda biso na bapoto mingi baye poto na bacascade taka mwasi moko boye aleka balegos
aleka baafrike du sud aleka bangola akata aya poto na nzela mai akota na badesert siko aye poto yoyo balanka bongo do aza déjà moral inesebeba nango na banzela auta c'est ça tout à fait yo siko yo zuyo tia mama abana no na ndako yo kasi ko maîtriser no ka bongo okokate on maîtriser te problème ezali sikoyo bato mpo nozwa mwasi ya bien mpo nozwa mwasi ya bien yango moni bacollègue na nga na babara bayetenga bango balingaka omona bino ozongi na mboka to so oza na pota omoni fi moko boye aya na ye swat bapara na ye babengisa ye donc ase comportaka bien déjà na ndako yo ya kolandaka ye olandelaka bizaleli na ye omoni ke azala bizaleli ya bien soki olingi mwasi ya bongo omona okozwa mwasi ndenge bible elobaka celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur alors lokola biso tolingaka na biso baaspect physique tolingi tomona te soki omonika mwasi mo azongalo bando otungisa ye bando okomela ye bamessage na bawhatsapp tili lelo tolingaka alors to bakopesa yo ye bamisu nga namona moko awa tofana ya belgique amoni mwasi ya moto azalaka na ye akebotola ye yo oza si mwasi neti yo oza bepa bozala mwasi na yo mutu mobali aza mobali bandi kolinga mare fesa bon mare fesa kaka ndimi ozwi mwasi ya bongo oza si mwasi ya bongo aza mwasi mwasi te parce que ndenge yazwi ye nde mpe biso ozwa ye yo pesi mosinzo alors ntango ya mpe na pale okomomona mamona meso ozolela sikoyo na naye c'est ça voilà moi intervention nanga nasala kaka mpona koloba na bandeko ke tozonga siko na source ntango tozolinga toyebake ntango ozolinga yebake ozolinga nzoto tozolinga bisaleli alors soki olingi nzoto okobuka mpe nzoto soki olingi bisaleli okomona mpe résultat bisaleli donc voilà merci donc natikeli bandeko mosusu baintervenir tozolanda kaka direct na biso voilà merci beaucoup Blaise Père Double na kati ya Belgique merci beaucoup l'intervention na yo maman na biso vase d'honneur à lobby kindumba.com voilà merci beaucoup ma soeur Wilvia Teka à ce qui quelqu'un vase voilà maman na biso Gisèle a dit à lobby eza pasi pe mawa mingi nzambe asunga ba couple tobalanaka mpona esengo non mpona ba défi merci beaucoup maman Gisèle a dit une intervention na yo nzambe vraiment asunga ba couple ebele tobalanaka mpona bisengo et non mpona ba défi et non po mobali comme adversaire na yo hein, en quelque sorte vraiment moi c'est mobali bokoza bambanda te du fait que tant bokomo sala na ba défi bokomi bambanda moi c'est comme peser langage à mobali yango monaka commandement ekotaka soki ekutali pe mobali aza faible allez mobali aza renversé donc ekomaka buzoba vraiment merci beaucoup na ba intervention na bino maman vase d'honneur à lobby oh ma wilva oza déjà nzambe apambola yo na soutien ya ba ndeko nyonso oyo ozo soutenaka. Vraiment, merci beaucoup, maman Wilva Teka. Vraiment, Aza toujours connecté dans ma direct. Il y a des cognos au Bazakanali. Merci beaucoup, maman Wilva. Vraiment, bah, bravo et belé, Pierre Komi. Pessi, bravo, papa Blaise. Papa Blaise, maman Wilva, Pessi, bravo pour l'intervention. Menganacha, bonsoir, maman Menganacha Nabiso. Merci beaucoup. Nandenge Ozana ligne. Maman Nabiso, Floré de Kodia Olongo, il faut la si ça convoie Natina Souk à l'obi. Eh Seigneur, moi si Angonde à Sololi Mabé. Vraiment, toutes les interventions par téléphone après na tant intervention, maman Nabiso, Florida. Oui, allô? Allô, bonsoir Papa JC. Ouais, bonsoir Papa JC. Le gouverneur de Liège. Le gouverneur toujours na sepeli koyoka ndio na biso Blaise na moni vraiment que Blaise imadogi azape mbanga rola ngai na sepeli donc to ça salinga makasi minga loba mabia mais sikoyo ngapenga na bakse susuboy omoni na lingina na zongsa ndio la nga o azana États-Unis na mekapa o baksa mama ele mukie na elora lobi je pense que elora lobi que bino ba mama bobeta sete bosunga biso o comprendre voilà. Donc beaucoup qui osunga biso trompe beaucoup osunga biso pété na ça c'est parce que mon temps mobali ozu makasa olinga mwasi hein oui olaxiki mobali nayo vous comprenez donc ce qui est comme le niveau au mwasi azo sala ba commandement et pas mobali là elaxis peut-être mobali avant au bala mwasi ona mobali azalaka fanatique ya mwasi
On comprend? Oui. Donc mobali ozalaka fanatique ya mwasi. Donc eza vie moko boye pour moi j'ai dit eza ba vie au basi mususu arose peut-être aligné parce que amono la fanatique na ye pour azora peut-être bilo na bo pété pas na yo. Mais azana mutu ne moko boye o ya linga par rapport ba caractère na ye. Donc elle vraiment ko biso ki na ko banen ki ça qui na beta tolo et ça expérience sunga na viva. Ngana bimana basi ya ndenge na ndenge. Les gouverneurs. Nazo basi ya mitu pasi. OK, ya mitu pasi maki wi do ceux qui madoki o meki po leli. Nazo basi mususu yo ya ba droit chez ba lusambo. Nazo basi mususu ko ba carte to wani ki balingi mobali a se soumettre. Ya to bige na bolingo tango zo linga mwasi dès le départ, il faut d'abord lui montrer la vraie face. Voilà. Quand tu lui montres la vraie face, et le but c'est que Kumbela qui se date, si na souka te. Bolingo, il faut savoir manière. Bah, s'il te plaît, bah, désolé, bon, comment vas-tu, bonne nuit, comment qui dit ça? On ne comprend pas. C'est ça. Tout à Tout fait. ça, et que moi, si, azole la yangote, la fille c'est go sens ya ki commando. Pourquoi? Parce que pas si monsieur sur la ligne, rappelle-moi les coffres. Tu as le but c'est que obétara moi si. Ce qui peut être, azole qui par exemple, oh, yo si c'est le robot, non, ça doit vous je comprends. Bah, ça, c'est là, c'est facile, non, c'est ok. Ah, nazara jise o ayuma te. Ce qui n'a kumbela yo bongo, c'est parce que, bah, logique na bolingo, faut comme qui dit ça. C'est ça. Ce qui me qui ça sur le logo, et langage de tenir, qui va au la plan B. Je comprends. Voilà. Non, ça nous dit, azan États-Unis, o abenga tout à l'heure, faire intervention, mobile, il faut ça mobile. Si on a mobile dès le départ, tel que, moi, si oyo lingi, au kokiti, ça va jamais caleçon. Pour la somme, on réussit que le moi si caleçon, et là, c'est que, aussi qui autorité mobile na yo. Mais si vous qui est moi si, ah oui, qui autorité na c'est à kangela au ciseau, au kokokasu, au kosenga, maman teto qui c'est moi système télélo. Ouais, comme sous bolingo, tomi soumission, esclavagisme. Donc, tant aux hommes mobile, il a fait moi si dès le bague, je suis un homme. Vous comprenez? Voilà. Je te dois du respect et de la valeur et de la considération, mais un minimum me fait ça là. Ceux qui ont débordé dans la question vraie face. Parce que moi je peux chérir une femme, je peux aussi lui montrer la vraie face, il y a diable. Ça veut dire diable a une nogité. Que diable qui sont mes qui petit au monde que vraiment bata que mata côté où tu le bouger mâchoire au côté hôpital. Un bon bâtard. Un bon Donc on dit bon bâtard. la face ninique. Les femmes parmi aussi les femmes de nos jours, mingi balingami bali OP, moi les kofi parce que ba petit monsieur c'est comme rara. Pour bambaye bien, il faut que l'on ait ma tête, pour si maintenant nous autres, pour bambier bien. Excusez-moi parce que dans les lobes azate, et monsieur Zama et moi, bien, c'est pas dans la chambre, donc ça va se au bamba. Voilà. Donc il y a d'autres qui, la situation à l'objet qui est camarade, n'a pas les camarades dans mon boué. Et comme Marie, pour moi, si à critiquer les gondo, il faut, à ça là, moi, ça lingi. Moi, ça routine, naé, abani, qui n'est pas ba kabel au côté que là à côté bout. Yo le homme to sokola ba salle de bain. Si vous après mon gars là les pas la ngai. Ah moi tu n'as comprendre petit pourquoi la c'est dès le départ parce que au baby ça. Tant on lobe nga moi c'est au draguer, tant aïe tant au benga ke bi maman s'il te plaît na potato solo là. Au moins je voir la qui ça qui yo, il faut que boy parce que de moi si ya biso que abo yo le mo sabige. Ngana ko yate yo ya comme tout ça pour ça la ngai. C'est que déjà un langage et là qui se rappelle dans l'éducation à Moutou. Voilà. Ce qui langage à Moutou dès le départ, ils ont appelé une émission. Ça ne sert à rien de continuer. Vous avez créé les boulots Moutou sous Oyo, on va souffrir Vilom Bimba. Parce que moi je connais des hommes qui, avant la moisse n'a parlé, suite à vos hommes, Nengana Mobali, moi ça kanga Siso. Sigo na tuna bige Sigo, il y a ça la lorote. Ah, il y a quand même des gens qui ont na posa nsoto te. Na solo rasio. Asala wango libanda. Il y a za humanité. Akosa rayo. Tanga bimara boye, akena ko bina kwanza munu awa. So azongi na bopete, c'est comme si rien n'était. Pour moi la misu, si ça marche pas mon ami, ko tala bana te parce que okoki pe okufa na bana na bazangi papa na bango. Voilà. De sorte que kabwani oluki fino mususu na mutu mususu, okepe on continue pour la préparatif à venir à Banana. Ok, au coup, fallait le pour la moi si mon boé, à Zonyon Ayo, au Sorola Rassani, au Lavarabana, à Kenaragotika, au Kenautika Bana, y devant un appareil Manzaka, Suki, Maramutu. Donc, il y a la faux momie.
yango ndenge ya biso tobandi ke toapresa banzele te po banzele bazali ya bien bazali ya mabe mpe bazali ndenge kabi ke il faut koyeba kopona mwasi par le langage et puis kotala mpe mwasi po tobaka te nike base mpe za famille ya basi mosusu mpe na famille alasaka face ya boboto mais soki abimi libala kadia mpemba Voilà. ozo comprendre tokoloba nini nango tokondane te bamama bozwa le devant te biso mibali fo baki ntango nzambe akeli yo mobali apesi yo pouvoir mobali asali mwasi na mopanzi na yo donc une femme restera femme quelle que soit sa richesse quel que soit son honneur sans mobali aza na valeur moko te devant bato yango faut toujours biso mibali dès le départ quand tu dragues une meuf tu dois les connaître par son langage soki omoni ke langage dès le départ ke oyo nde basi atesa miko soki obengi ye s'il te plaît ata bamanière yango ya poto awawa ye soki osoni ke ngai nakoya te oyaka bwakisi ampesi nga naleka kutu basi na fiere nakosala liboma te nga basi na esimba te mpo nga nadoki nakolakisa soki fiere oboyi ovandi epuis totala mibali mpe kaka te na banino tozoba awa basi mpe kaka te na bacor nde ndeko nango mba alobi c'est vrai basi yango mpe oyo mobali nga bakuna metiola mais oyo na metiola parce que ayebike dabo ozala ne mpo na couleur aza nango Voilà. eza mpe beaucoup encore plus facile ke asakala nango parce que ayebike soki oboyi kende na yo bato balukaka couleur oyo baza ebele C'est ça. ntango so ondimi na couleur na ye eno caractère na ye yango monaka ye mibali ebele bakoma mwasi ake na douche alave asiki caleçon na ye na benoir mobali akosokolaka caleçon ntango asili osokolaka caleçon j'ai dit c'est ça le truc qui pourrait se faire mais na ndenge ya bolingo ozo comprendre mais soki ekomi ki na ndenge mobali okomi domestique soumission ekomi ka esclavage de mobali na ngai mobali kima tika peti wana parce que j'ai un ami qui souffre de l'hôpital na émission ça donc dirait que sina bino naza na ami na nga moko be abengi nga ti 3h du matin zolela akendaki matanga azongi boye te asone pale bete moma ateki clé na nsima porte afunga lekota ata sone momi abofunga telefone esone moso aboyamba motu na ngai bepeti loko bakadi mon cher olingaki yango okosisa mpona apesaka conseil bandaka na tika peti wana ça ne va pas ça ne va pas mwasi akangi wa makolo oliaka te yo okoma kolia McDonald's moke mokoma ozola oyo hémorroïde hémorroïde donc eza bafaute mpe mibali mosusu totikaka bango bakemba parce que bozola na basi na physique na bango na accoutrement na bango bozobosana ke on doit d'abord aussi se focaliser de la beauté intérieure de la personne et aussi leur langage donc yango na ngai baka ndengana biso toza bato moko te tosala so bino oyo ede biso kasi baka bala basi donc biso mpe mibali dès le départ faut montrer la face po basali balingi mibali badictateur mpe bazali balingi mibali babetaka bango bazali yango mibali mosusu mpe bazoba balinga mpe basi mosusu amonela ye yango na oke sape parti ya bolingo oyoke mobali ezalaka bongo te yango ozoka nini ke mobali oyo batrompaka ye na palais epe ya mwasi pourquoi batrompaka ye parce que mwasi azwa le devant makambo mpe tolita biso biso mpe kaka bafota mibali tokonya mpe subasi te pourquoi mibali apoto mingimingi ntango amona surtout biso ya belgique awawa oza na 5 bana na mwasi lasikilaka na subulo te balokasiota balokation wana donc mwasi ntango azotala kei akomi yo mobali odepandaka na mbongo wana alors ke ekotaka na compte ya basi na ndenge ya biso ya belgique ezala eleka na compte ya mwasi direct mwasi osali nango azwi pale badedeva atanike tu fais rien à la maison okenda koluka bulo te ye afutaka loyer asala course na palais alesaka na palais yo sikoyo oyelaka ye nini zokopa omete quelque part okomi oko échantillon donc biso mibali mpe tolinga togarde ki mobali na biso biso toyiki abengi mobali na motu abimaka azoluka vie neti nga na yina na ngaki mwasi alesanga amelisanga donc yango moni ça va pas la plupart mibali oyo baba gigolo oyo basalaki gigolo libanda zokopa na pale eloko te bafojo mobali un homme doit rester un homme mobali fo bimaka bimaka ende koluka mpo mwasi apesa valeur na considération yango moni bazonyonga bango mpo kaka biloko ndenge wana tu n'as pas la valeur devant une femme parce que tu ne veux rien faire dans ta vie alors que tu as la force tu as tout le courage mobali ye wana face à la bongo babenganaka bango comme ça basuka na bakaleson soki bakopepanie bapepanie parce que balingaki yango ozo na mwasi mpo na beauté oui tu suis la beauté mais ta mpe beauté intérieure bose na caractère aza mabe yango bozola mpe bakaleson azola mpe bakaleson bakangelo makolo ozolelaki mere akangi shizo foti na ye ta foti na yo parce que ntango otiaki litoyi yobaki teke ye mutu andimaka pasi amonaka ozala fanatiki na ye yango fo ezalaka ngelo sizo donc basizo esala sikoyo ndenge avant obamba soit il faut opesa ye mwa 200 asombaka belo soit il faut eloko moko boye
Mabé. Quand on dit nous les hommes, qu'on quitte ça, moi si coupé dans la PDT. Donc quand tu réussis déjà qu'on quitte ça, moi si coupé, moi si on a ça quand même peu, na bolingono, ça quand même peu fanatique ya bolingono yo. Donc voilà, donc merci. Merci beaucoup, Papa JC, pour l'intervention. Vraiment, merci beaucoup. Maman Nabiso Wilvia Alobi, merci ma chérie, vase d'honneur, c'est la famille, comme tu l'as dit. Maman, vase d'honneur, va passer merci à maman Wilva pour Lobi, maman Wilva, azo soutenir Bandeko Nyoso, oyo, bazo sala ba direct, bazo sala ba émission, oyo, ils ont édiqué masse, et puis ils ont vraiment les sommes, ne peut biso Nyoso, tout ça, on a. Tozo retirer un plus na katia matea oh tozo se soutenir vraiment na ba intervention na bino na ba idée vraiment merci beaucoup maman na biso Floré de Kodia Olongwa lobi eh Seigneur moi si yango pe a solo li mabe mais eza basignos touté ba papa pe soki otikeli a commander a komi konyokola moi si yango ezaka kapasina maman boyoka na bien pe botia nzambe kati ya libala na bino nde bokozala bien vraiment maman na biso alobi vraiment eloko moko eza vraiment capital. D'accord, répondez. Vous allez répondre. Alors pour la ndeko maman na biso o auti koloba tozo maman Florido. Maman Florido. Ah maman Florido. Tozo loba intervention ezali to ya maintenant intervention après Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Allô? Oui, allô? Tozo Kayo, maman. Oui. Vase d'honneur. Ouais, bonsoir, maman, vase d'honneur. Bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Natana makasi mingi te. Na Hollanda nazokata mpona bana bazo déranger. Merci. Nayoki natangi sujet vraiment ndeka na baki sujet za kitoko mingi. Na landi nde bandeko bazoloba. Elo nga na osenga na papa na biso le padre na mama Feza. Omone émission oyo. Émission oyo bosala ngota 1 2 3. Parce que ezolama nayoka bapapa nde baoloba bapapa baza na posa basexprimer voilà bandeko baa na posa basexprimer vraiment bosala yango vraiment wana eza bosenga na nga soki ezala possible bosala yango ezala mpenza 1 2 3 pour vraiment moto nyonso s'exprimer donc mibale ebele babungi cadence na bango mibale ebele baperdre ki responsabilité bango baperdre badignité na bango likolo ya bambongo oyo eza balocation donc basilisi vraiment respect ya mibale eza susu te mibale bakomi na bango ndenge oyo ndeko na biso lapa alobaka sans orgueil donc yango moni basi loka bacomprendre ke ngamu na lamukaka ntongo ngamu nakendaka koluka donc bino ndenge eza yo mobali ndenge oza wana mot à dire parce que ngam na okende luka ozana mot à dire parce que yo totikala na ndako ngam na okende luka donc bandeko na biso mibali respect na bango sili dignité bele sili bazongela vraiment dignité wana bazongela ngo esala vraiment Andi papa surtout à tout à l'heure alors le moment est très important donc mobile faille bake yene tata chef ya ndaku bible lobi femme soyez soumise donc bible lobi te que mari soyez soumise pour mobile moi ça va donc monde na mobile va donc diriger eza on eza libala teza sous bolingote on est commis envoûtement na bon envoûtement yo mobile ni na moi ça tele mal corona yo aba donc tchao ba loi na kata ndaku on eza sous mobile te on a déjà jip ça la puta donc bandeko conseil gratuit zake bo umela vraiment na émission oyo bo continuer ngo vraiment ba papa bozonga mibali bozonga batu boza sans orgueil voilà na tiki bino ndamba pambola bino je suis avec vous en direct. Merci beaucoup maman Vase d'honneur. Je pense que Ido Pessi on a lobby lundi mardi mercredi tout ça toujours le même sujet. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Merci. Vraiment merci. Merci maman. OK. Ouais, na continuer muke na limbola ka maman la biso moi muke na ndenge na ndenge otangaki omatala ba ikuni ni pardon si oso ko bandela muke nzambe mwasi ya bonde asololi mabe mais eza basi nyos touté
bapapa pe soki otikeli ye akomande akomi konyokola mwasi yango eza kaka papa na mama boyokana bien pe botia nzambe kati ya libala na bino nde bokozala bien. Merci beaucoup maman à l'intervention na yo olobi malamu vraiment nzambe apambola mais ngana bakisa mo eloko mwa muke na bongisa mwa muke donc tozoloba konyokola komonela donc komonela exactement parce que mwasi soki biso soki mwasi apesi papa ba charge de responsabilité nyonso na kati ndaku que papa akoma pe komonela mwasi non na sens wana te maman tozoloba dans le sens que basi mususu bazali basi nyonso te basi mususu bazali même ata mobali la salaka abimaka tongo azonga pokwa o wana pe mibali mususu basalaka te o bazala tuna sima basi ndenge papa na biso biso meyonga otoloba na papa na biso mususu Belgique Blaise père de pas lobaki na Belgique ndenge lobi basi mususu tan mobali mususu asalaka te akendaka mosala te eloko te mwasi azo mbonga ba location yango mwasi azosala nyonso na ndako epesaka pe basi mususu bakomaka pe kokomande mibali wana pe ezali parce que ndenge ma biso va donner à otoloba tozokenda ngo vraiment 3 jours pour tosto bimisa vraiment muta bimisa muta bimisa vraiment oyo azana na motema yango pe ngapena papa na obimisa pe oyo anga donc tozoloba ke basi mususu ata mobali azosala azopesa ye même mais soki aza ya koloka bo excusez na terme parce que ezali solo polele soki baloka ye soki pe asala yango parce que ne pas si so menga wata koloba ke non amona ye ki mobala aza fanatique ne kozala fanatique ya mwasi eza mabe ça mabe te ozoma soko lingi balobi eloko yo lingi il faut lengela ngo alors eza mibali mususu oyo albalingaka basi alingi na ye mwasi mazo ko manifester ngo tazo bomba bazali eza mbali mususu pe o soka lingi mwasi nazo l'accepter que mwasi nanga vraiment na lela yo eza nango mabe te eza normal eza bien ngabu so na mwasi na osepela kutu mobali parce que eza ba kara que mobali abimisa pe na poisa pe lela mwasi na alobela mwasi na lela ye eza ba kara hein pour na kuta na bloko wana alors ngaso naza mwasi soki mobali azolinga nga bongo azolakisa nga menga na osepela nango mais siko mibasi mususu ba profitaka na faiblesse ya mibali base belé bakokaka charge ya bolingo te soka moni mobali wana lingi minga bia o mboto bobo o yuma o swapante o maso na jeu na dona o sakana et mando na ko sanga nyo na lingi na libanda donc ata na ye alelanga non mutako olela olelo alelio lobi alelio même 1 an même 10 ans 5 ans 20 ans 30 ans mais ba après a obaeta obae a kosanza o vraiment lo ande to sanza ka biloko etoni na lingi a kosanza yo alors tant kosanza o sko yo mto koma kolela lela wana kena côté mususu wana de place wana biso ba mama to bimisa siko mobali voilà siko wana siko bima pa batu ko ba mobali mabe atiki ngana bana asalinga OK tala siko source na yo tala esika yo uti tala quarantaine o bandaki na yin mobali supporter tout supporter te le comme na niveau que mobali a lâché atika yo na bana kene parce que ça fait mal ozoma alors basi mususu bazali basala e bongo aza bongo il est comme ça donc il y a caractère na ye aza bongo do baloka ye ndenge wana pona ye vie na ye aza bongo donc abanga mibali te peut-être mwasi est-ce que mwasi vraiment bino basi ba maman est-ce que mwasi pina ko loba na mobali na ye ke non ngana ko banga ko tina li fobo ça se fait où ça la raté ozoma donc makambo vraiment tozomona makambo belé na ba couple oyo ezoleka ah biso tozona ba camarades tozona ba famille tozomona makambo ezoleka na ba famille na ba camarades tozomona makambo belé ezokuma pe na matoi na biso mona pe ndeko na pe moi ça zonyokola o mona pe camarade no moi ça zonyokola donc eza ba biloko oyo tozobeta oyo eza ba réalité donc c'est pas dit que ceux qui opesi mobali responsabilité nyonso pas mobali responsabilité nyonso ndako ezalaka pa mobali yango papa so si mbongo ata loba na mission to leka mwasi atoza na mbongo ndenge nini to mona rango moi mobali buta na eloko te mwasi na mbongo mais soki mwasi azui bon to pesa ka exemple mobali sala ka mwasi salaka mais boko kende côté mo bo esengi yo tant so zaki na ozana carte ozana espèce te mwasi azana espèce soki boke sombe loko beaucoup de sika batu bazali donc peut-être net na milliers de africains basi na so ba congolais basala arozwa mongo na saki na apesa na apesa mbali pourquoi yemo ako futa te
mayebi ki mobali mpe azali na mbongo me mobali aza na espèce te mwasi ntango akozwa mbongo na saki na ye mibali basi oyo bazalaka baorgueilleuse oyo basi oyo bazalaka lolendo omona kobimisa mbongo wana ye moto alinga futa me mwasi oyo ayebi valeur ya mobali na miso ya bato akozwa mbongo wana aoglisse mobali afuta parce que mobali nde moto azalaka chef. Alors soki yo mwasi soki bino bandeko basi bozoloba ke mpona soki opesi mobali responsabilité nyonso mobali akomonela non mobali akomonela te parce que opesi responsabilité nyonso non mobali moto azalaka chef ya ndako mobali moto atambusaka nyonso mwasi aza esclave te mwasi mpe aza esclave te mais mobali moto atambusaka ndako mobali nde moto atrasaka nyonso na ndako quelque chose na mwasi ozala na mbongo te mobali moto akotambwisa yo c'est comme ça ezalaka bongo soki mobali akomonela parce que opesi responsabilité seka aza mobali mabe mobali malamu akosepela kutu mwasi nanga alakisaka nga nyonso. Continuez à faire la star. Merci beaucoup, maman, l'intervention. Merci beaucoup, maman Nabiso. Wilvia, petite sœur propre, bisous. Maman Floré de Abi, William, petite sœur propre, bisous, vraiment. Merci, maman Wilvia. Papa Blaise Apessio, merci beaucoup. Papa JC, en tout cas, Oza Penza Mbamba. Oui, papa JC, Foza Mbamba. Foza la Rakaka, toujours, c'est bien. Papa Blaise, père double à l'obus. Bokeba na basi misusu bakota mungwa na pima. Bokeba na basi oyo bakota mungwa na pima. Il faut bosser l'attention. Maman Napso Nika lobi, bravo papa JC Oumela. Papa JC Oumela. Hein? Papa JC Omeonga, vraiment merci beaucoup Oumela. Maman Vice d'honneur à lobi, oui, via Obengaki. Obengaki. Na raté. Oh là là, merci beaucoup. Abengaki, mais on dirait que tu appelles Nairataki. Voilà, JC. Maman, oui, voilà, JC. Bravo, bravo. Bravo, vraiment. Voilà, papa JC, bah, bravo et belé. Bah, maman, nous sommes vraiment, bah, bravo, l'intervention. Merci beaucoup. Et puis, papa JC, aussi. Et puis, nga mutuna, qui s'aka mère coupée pour na eza devant nanga mobali. Voilà, merci beaucoup vraiment wana papa JC vraiment hein, le gouverneur na kati ya Liège alobi yende muto akitisaka systématique. Donc papa JC kozanga te na couche tard avec maman vice d'honneur. Zangonga yaba kulutu kozanga te papa JC omeonga na couche tard ya maman vice d'honneur. Biso nyoso tozaka toujours en ligne. Vraiment, ma tête est bien, ma conseil est bien. Donc, et Kendara Penanzela, donc, ceux qui m'ont construit dans l'ibala avec maman, va se donner, dans le niveau de la chambre, elle est solo, à papa, na maman. Donc, ma couche tard, tout ça, là, quand on a donc, tout mesana, ceux qui te silisi pour na poisa, tout kota, na couche tard, tout comme à 3h du matin. Voilà, tala bolingo. Merci beaucoup, maman, va se donner, on a couche tard, na yo. Vraiment, émission, ils ont édifié, bah, tout matin est bien. Makula Blonde, bah, mes condoléances et belé. Na mon équipe, Makula Blonde, annoncé que moi, qui a dès. Dès qu'on a vu sur Makula Blonde, vraiment, ma condoléances et belé. On est ensemble. Ma courage, tous alliés, on a toujours ensemble, tous se soutenir. Merci beaucoup. Maman va se donner à l'objet. Papa, je sais vraiment, Tokozala na posa na yo, na couche tard. Papa, je sais, qui message déjà, ngamo faisait la star, moi, si à Pembe, la Katia Lyon. Na pesi message na yo maman va se donner à lui ba ozala tozala po biso pe tozala na couche tard tozala besoin na yo na couche tard vraiment c'est très important pour papa je sais papa blesse père double pe yo po ko kokota na kati ya couche tard vraiment émission pe ça mi na maman va se donner hein ouais. Vraiment bozala à partir à 1h à partir à 1h du matin tous intervention na biso merci beaucoup. Allô. Allô? Papa JC. Ouais, papa JC Omenga. Le gouverneur de Liège. Bon, nalobi boya maman nanga. Oui, papa. Nangi epeka ga moni comme si je monte telemeli bala pasi o bazora ba commandement pa mibali. Na lingi pe na profiter na pesa conseil pa bande wala mibali. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi? Moni lelo yo na mo pe ndo amo mo sa komia niki. Moni mobali pe ya solo faut apena mo charisme. Si. Mibali belé ba congolais lelo ba sino charisme te. Et comment ni kende to lobit vi ke amoni ke mère na parler to botine pas na ba location ko daga. Donc yo be momi se comme la location
Et donc on participera même pas à la ménage à palais. Vous comprenez? On participer à la ménage à palais. Moussa n'a pas dit que bimi palais na 9h du matin de 8h aux hommes à tard 8h na palais sur la massanga. Jamais au y a tani msouten de tobela papa na kinso ra bimi azongi ta moi Sacha Nyama liboga pondu bonabu. Aux hommes a toujours ma bogo pamba. Quelque part biloko na moi si pe et accumulara bango na sens nini. Parce que tant à l'autre lagué, aza ko futa nako, azo le sabino, alati sabana, aso me lata moi moi parfait moi chemise. Hein? Mais et comme peut priver la besoin d'un moussousou. Hein? Est-ce que moi de trop c'est trop? Il y a autre banité. Basi ya moi na zo appuyer ko. Bon ben mi bali nyo sur Twitter. Bon ben mon bali ozo c'est ça. Obligé moi la aza incapable à cause de la responsabilité na mon bali. Parce que mon bali aza mon bali. Voilà. Mobali ateke nini ke ba poto nzambe na ngai social et sauver mibali ebele mpe na poto si poto oyo mobali omoni ke oboti na momi 5 ou 3 bale à 4 bana omi komona esikaka ni à toute façon nakende boulot te tokolia bien tokofaze bien surtout biso na Belgique awa yoka daso à la Belgique social soki oboti ya 5 bana eza bagrand la mpe bagrand la donc okoki kozwa crédit ya palais ya ba 5 chambres ofuta na bopete nyonso sa konte mama boulot okopa sikoyo ozo bacouple oyo babota 5 bana bakenda mpe ya boulot mpo bazalia mais baza bagrand la totia ba 7 chambres ba 6 chambres par mois na oyo bana oyo basalaire ya boulot ya bango ozokopa mibali a bakoma mingi bafeneya ozokopa oyo basi bazobenga na bango mpona buzoba wana nga mpo na nga bazwi d'abord mpo ya nini oza na makasi tu mais ondimi okoma na yo mwana bitinda ya mère parce que nini ke soki mère atinga peut-être moi saka semoun atianga mwa 10 bala okende obaye masanga mère pas azwi faiblesse na yo te azwi faiblesse na yo mbala moko abi toute façon ye nazala donki atingaka papa oyo nasa ndoki ya ba histoire vrai na babelgique mwasi beso mwa belgique oyo atingaka titre papa ya bana mpo asala yango eloko te nga na lesaka ye na melisaka elo tingaka azolanga mwa shida mo libanda oyo akotisaka mwa ba 1 abambanga na bopete nyonso zokopa wala bafografe oyo bamibali botika kopesa me bamikumba mwasi ntango olingi ye yebakala mwasi na yo ntango andimaki ke bosengage eke yo oacceptaki ye badefo na ye bakalite na nyonso tu elakisi ke yo mpo olingaki bozala bien ensemble mais koma lelo ke ntango oboti bana 3 4 5 yo mobali okendaka bulo susu te opa na palais donc parce que mbongo wana soki eleki otalelaka mama mbuma misu eleki mbongo combien otiaka ta mwa 100 balte non ya balaka mo beselonga mobali ya solo akoloba nini ke kotia yango mwa milisu te ekobenda barando ya danger balaka mo tikela mama na bana bapotana nango na sosi ni mbongo ekoki mpe koede bana na mwa besa mike mike ata mosala omoli soki mwa 100 bala sombi mwa chaussure mobe mwa nini eza jeune na yo te père yo content de ton salaire oyopa yango eso bamibali ebete yango biso mpe tozorenye kaka bavrai jo po biso bavrai jo tozorenye banzele bakomponake basisome wa grand teti oreflete nini yango azoya bamwa mike mike na ye car ezali bulo ezali pale vanda okosanga na nini yango moni ke leo bajo ebele nga mpe namonaka bango oyo mobali vrai jo costo mais aosenga oyo 3 euros imagine toi ntango mwasi na yo oyo yo soi-disant obetaka tolo bapaleki oa playboy iye amonako playboy mais abibi ntango amalibandaki amoniki mobali oyo abetelanga to oke libanda mokala jisomeyonga omateke soni na mo papa kivale ba mobali otiango wapi yango biso mibali toyeba ngo ke tozwa babulu te bapere akala wana on est des jeunes hommes tokende bafoye na biso bacouple na biso lokola ya deux générations d'aujourd'hui asi na basite te plaît désolé bonsoir comment vas-tu chérie ozokopa baactivité familiale esama bavrai love yango wana esala balove teka nini ke yo ovanda na yo ke olangwe ntango olangwe bike mere ne nsima na osisa bakwisi na pale mere mpe beta sizo te yo kasi bavie be bateka na so basima pono te mere abete sizo ake salon boye te basene babenga biso tobenga ba AB3 ibandaka partir à 23h minuit wana pere azwi asilisi shampoing azwi mpo nini yo oke kolango na nzela oya kobare mere osi otake mbongo wana mike miko mpe kozwa mere te mwa mosunir enfort na palue mwa ji mpo na bana bagute na bango tu etu donc yango wana ki bapere na biso keseve ya mere bamere bauna afasa boye quelque part eza foti ya biso mpe badio mobali so lingoza mobali selaka kidinité na mobali lamu kaka luka bulo ata na nozwi ya des intérim olamuki omemela yebi ke mobali na ngai
quand même à mobali à la mgana tonga au que c'est traité pour la zota boulot pour dire qu'il y a un souci à famille mais moi je suis mobali to vandi boete on se soucie parce que social éco taranango parler peut-être sur la crédit de ceux qui ont aussi moi 3500 côté à tolonga moi 500 euros à remboursement crédit 3000 étiquettes là le caractère moi 300 400 balles c'est la poche le gars moi china ngam sous la route na kina na bena maboki na ngaba chupa na on a faux cop mobali à solo robeta to le frère Joe il faut qu'on ait toujours moins de sentir que clip pour ça qui n'a pas mon bal va se défendre la famille donc il y a le bal va la mon côté là vous que la base la charge était de l'ingo moi si à ça leur plaisir na bolingo ou la ligne la rayo ah chérie nanga moi parfait côté qui c'est plus de bagité poids parce que wabi ce qui au côté na eloko oyo ko kana bolingo ya ngona bien na bolingo donc quand il rencontre une personne ou une femme ou un homme qui t'aime par un vrai amour, il a réciproque, donc c'est un bolingo. Donc il y a moi j'ai à moi donc il va dire alors on va donner un bango. Ma faute c'est un bango. Pour biso un à biso moi je suis un yon amable. Je suis mais on va dire on a été on a pas juste habillé bakata yenga. Pourquoi parce que on bal ngai na beta ka tolo ke na mobali ya danger na solaka na ebi ko lugala na ebi ko tia petit à l'aise na ebi ko tia mère à l'aise so batike so qui moi c'est akuta ba to ba biso so ka kimi c'est si moi ça va loka ni mère na va donner le bien vous pas ba lokai. Moi chez moi on lien kuba c'est sur lien kuba c'est si que moi koko so mo ma be o sala ke singa ma mbataya mais si on a elle se trouve parce que le congo ça mo grave thème mais singa moi dialogue poto bongisa ngo mais sur le moment il va beta yo là c'est que peut-être so mériter ba beta yo donc voilà maintenant tant que le man o ayi au chérir basi o ma bonne là moi si on a ba komi qui dit ça moi maman limisa na sagi ma be dans salle sous tenga ça là ngo merci beaucoup pour notre temps merci. Merci beaucoup papa JC Omeonga kozanga te na couche tard lelo na à partir à 1h avec maman Vase d'honneur papa JC Omeonga na couche tard kozanga te. Merci beaucoup maman Gisèle a dit à lobby oui ezala 1 2 3 6G eza makasi. Maman Gisèle a dit kande maman Vase d'honneur à lobaki vraiment vu que 6G eza makasi il faut to chango 1, 2, 3. Ouais, tu as 1, 2, 3 parce que le comme ça peut dimanche, c'est aussi ça moi avant. Tu as 1, 2, 3 donc le lobby lundi, tu as maël, mardi tu as maël, mercredi tu as vraiment maël. Donc tu as mercredi, tu as pas de bande si j'aime sous. Papa Jisé Omeonga lobby nga naza mobali ya solo oyo bakata ngenga. Merci beaucoup Papa Jisé Omeonga lobby ya za mobali ya solo bakata ngenga donc pas de blague. Et puis nga mutu na kitisaka mère coupée alors et puis yem ta kitisa mère aza vraiment na devant nanga mobile vraiment maman oui viager j'y sais tiens assez papa j'y sais ma vie tiens assez maman va se donner la zone si papa j'y sais yo vraiment tokozala na posa na yo na couche tard voilà tout ça vraiment na besoin na yo na couche tard Vase d'honneur ya nini papa je sais tout le vase d'honneur eza ni papa je sais eza couche tard tous en a besoin na yo vraiment donc couche tard donc vraiment la couche tard ezali donc eza to beba maman vase d'honneur abetaka masolo yambetu comment mobali mwasi oyiko sepelisa mwasi na yo mobali na yo na mbetu papa Blaise père double ya lobi nga mwasi nanga na lingaka ye po na bizaleli même carte ya banque na ye ezalaka epa nanga. Voilà. Vraiment merci beaucoup papa J. Papa Blaise. C'est le qui une bonne femme trouve le bonheur. Donc voilà, père double on a la chance il y a kuta na mwasi ya ndemo a fongola rayo monter maneti ngai pe nga vraiment nga ndeko na commandera nyonso na ndako donc mobutu. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup vraiment papa Blaise père double et puis pesa mbote belé na maman vraiment yé a simbi yango na liboko akoto ya simbi na coup de tepo so simbi na coup de okoya mais je pense pas que yo posa mbaya malamu pa na ye voilà c'est ça za mabe pa na ye te zala malamu po azala voilà yango wana soki papa komi mabe envers maman yango mona vraiment ba retour PR eza bongo te nga zo dans sens wana te papa taza mabe pa maman on va poser musile ba retour on te bo solo là maman a solo laka maman asbagissement maman ekendaka na lisolo jamais maman ko sa maman mabete maman za maman papa mobali aza lokola mwana na yo vandisa mobali na yo expliquer solo na mobali no je pense que aroyoka ko sala te ke o kanga makolo e comme ba ciseau o swana kana mobali ko mo menacer mobali betaka mobali bambato mobali biloko te wana za mwasi malamu te mwasi mabe.
Merci beaucoup, papa. Monsieur les padres. Maman, la bimela mela ba ezo kati na ye kaka yo moko mwasi okomi kosalela mobali omonela zuwa sikoyo mama olingi nini. Voilà, mama na biso alobi papa a préféré akoma bimela mela bilialia na babar donc bitambola tambola bibima akoma ko préféré kozonga ndako juste ka pa kende kolala. Après yo lisusu mama okomi susu kosalela mobali zuwa tolingaka nini. Mais ezala na ba kisama longo ezala bongo parce que moni ndenge na ote koloba omoni mutu soka lingi yo wana côté wana soto okende côté entre moi si na mobali na débit ceux qui muta lingi yo alakisi yo kalingi yo ceux qui yo moni mutu wana za yuma mukolo moto wana akozala te a okende. Je pense que yo moko na sima oko regretter pourquoi regarde yo moko regretter pourquoi télévision pourquoi na sala ki bongo. Voilà, parce que mutu nyonso asupportaka mutu ako supporter comme entendre maman na ngolemba akoma kobimaka na ye akenda kotambulaka na ye donc akoyaka mwa akuti alali eza lokola monologue lokola monologue na esika nango mais avec beaucoup d'amour et n'oublions pas l'union fait la force. Bisous à vous tous. Merci beaucoup. Caroline, intervention na yo tout bon éducation. Vraiment tous se soutenir. Merci beaucoup maman Caroline. Ndeko na biso maman Wilvia lobi tout à fait maman Caroline. Merci beaucoup maman Caroline. Maman Wilvia pas péché raison, vraiment tout à fait au penza na problème d'abord makambo oyo ba passer mutu na mutu vraiment on se retrouver vraiment. Merci beaucoup. Et puis maman Caroline longa le voilà lokola vraiment monoko donc merci beaucoup. Maman Floredo alobi e wana aza mobali te en tout cas. Maman oui alobi moyen te ma Flo papa osa vraiment Joe. Voilà, maman la Flo alobi papa osa vraiment Joe donc non, papa JC. Ça veut papa JC na papa Blaise bazaki na intervention parce que lelo na moni on dirait tozaka na ba papa misato ba papa bozo banga mais pourtant thème o eza ba papa faut botake donc na moni vraiment ba papa boza wana pona ba maman et puis ba maman pe tozala kaka wana pona bino. Le papa pasteur a mon ami. Merci beaucoup. Maman Gisèle a dit à l'obi, papa JC osa makambo. Vraiment, yango nde makambo. Hein, papa JC, le gouverneur de Liège, papa JC Omeonga. Donc, azo gouverner Liège mobimba.
Merci beaucoup, papa JC, dans l'intervention dans Kitoko. Maman, bazo betelo, bravo, bazo peso, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Et bonsoir, Gina Mavungu Vungule. Yo moro ibana oni Britannique, là, toujours Nicolo. Voilà, merci beaucoup de Gonabiso, Hector, Neymar, Newan, Alobi, Ella. Ok, merci beaucoup. Et maman Floré de Alobi, papa JC Oza, papa ya bien oumela. Papa JC Omeonga, le gouverneur, maman Nabiso Floré de Alobi, Oza, papa ya bien oumela. Bonsoir, Tina Goma. Voilà, merci beaucoup. Et ndeko Nabiso, Georges Kalume Alobi, Eza mbala ya liboso na landa bino, na sepeli na bino fort nga Lidi Kalume chema nanga a pesaka nga bolingo me asilikaka te eske eza bien. Papa na biso Georges Kalume alobi mwasi na ye apesaka ye bolingo. Apesaka nga bolingo me asilikaka te. Papa na biso azotuna nana asilikaka te. Mwasi na ye komba mwasi na ye apesi nga Lidi Kalume mwasi na ye apesaka ye bolingo. Mais asilikaka te. Est-ce que eza malamu? Mwasi asilikaka te. Mwasi na ye asilikaka te. Mais eza malamu. Aza mwasi malamu. Aza mwasi malamu apesaka bolingo asilikaka te. Eza mbala ya liboso alanda Merci beaucoup, papa. Papa, le rang aussi moi si profiter parce que moi si na si karaté au sala ba bêtise parce que moi c'est bateau maman na ciseaux na so robela eza lokola ba biso ba faisait la star moi c'est pembe na kati ya Lyon na Segrami na mingi vraiment ozalaka toujours connecté à partir à 21h to 20h to le dépend de batande to ça là tous les jours émission à polele na poissa tout ça na ba sujet ebele to débattre ensemble en famille na bandeko. Merci beaucoup papa Georges Nzababa Tilayo. Maman na biso Juju Molisho biko aye okoti retard boy. Na vraiment merci beaucoup moi je joue yo mama okoma ko commander mobali na yo okoma ko gangela mobali na yo na miso batu ko manquer respect ko finga ye poto mona rango ezali mwasi mususu mobali alobi ne kanga munoko yepa zungise mobali kanga munoko ezaka nini est-ce que za bolingo to kisi. Vraiment merci beaucoup na bandeko nyonso boza na ligne boza connecté. Merci maman Joujou. Thème de chien. Voilà. Oh asundoli bana akei aza ndumba bokomi koleka na bali. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup maman. C'était voilà parce
ake na ye ekomi oyo bakoyeba abengi meme bamosusu babengaka meme na baparent ya mwasi bamosusu na bayaya ya mwasi leki ya mwasi te leki comme benga na ile yango na butu soki azala yango ndenge nini soki eza ndenge nini toyebi te parce que mosusu mpe ezalaka bizaleli oyo awuti nango na famille na ye ozomona alors ameki mbala likolo ya bana parce que c'est mieux kutuki otika okende na yo bana wana bana biso azala na ye bamonaka papa na bango papa fanda bien on a pas vraiment quoi toi la vérité maman papa vraiment il y a comme ezala liège alobi ye aza mobali bakata ye ngenga donc ça veut dire to comprendre qu'est-ce qui se passe dans le camp la biso vraiment toujours s'abonner intervention on a biso vraiment rapide ah mais c'est kata susu c'est pas ok on a besoin un peu de ça je pense que ça va ok pas de souci ça
maman Ouais, je pense merci que beaucoup, sur la ligne, je pense que ça va. La ligne vraiment, vraiment. Voilà, je pense que ça va. Ça va, non? Ouais, je pense que ça va. Tobongisi, papa, si somenga tobongisi, mais tu as vraiment tamboulaïté parce que tu aussi ça on a 30 donc dans 16 minutes. Tu 4 déjà dans 16 minutes, tu 4 donc tu tiens dans 16 minutes. L'OBP, ensemble pour nous soutenir. Alors, on peut éviter pourquoi ils ont mis que connexion les camarades. Juju Moli Chabi connexion. Ouais, maman, connexion vraiment, ils ont vraiment ma baie. Je pense que donc, tu continues l'émission Nabiso lobby vraiment parce que tout le monde dit la connexion et comme mon boulot n'a été sur les bons mais tu as katara parce que tu as une minute sous mingité. Donc, en tout cas, merci maman Nabiso Juju Moli Chabi. Merci, merci, merci. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous avons de monsieur à côté, Kila Mogroso. Oh, bonsoir, Ndegonabiso, Kila Mogroso. Kila Mogroso. Bonsoir, 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 Kila Mogroso. Bonsoir. Bonsoir, maman l'a dit, Mouika, maman, maman, pasteur. Au quotidien en retard, si je l'habite. Oui, bonsoir, et maman et papa. Bonsoir, maman, Mouika, maman, pasteur. Oui, vraiment en retard, tu l'oukio, mais oui, en retard. Émission vraiment, tu commune dans Souka. Bon, émission, exact, notre salango, tout ça, tu as 3e épisode, donc le lundi, premier épisode. Lobby lundi, exact, 2e épisode. Et mardi, exact, 3e épisode. Après, tu as changé terme. Je ne bandeko ba sengi vraiment. Tu continuer l'émission parce que maman pasteur à lobby azaki na bapaya. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Le dimanche, va te bazala vraiment bapaya. Voilà. Merci. Ah, si lobby continuer, je pense que voilà, bandeko mosusu oyo baza na ligne te, en tout cas ezalaka mwa bien kobetela mwa ndeko mwa lisolo tala talaki émission moko boye toke émission moko eza éducative parce que lisolo oyo tozobeta conseil oyo tozopesa eza conseil moko oyo ezoleka na bacouple nyonso presque oyo toza nango awa na poto donc
Voilà. Ok, merci beaucoup, Maman Wilvia, ça bègue beaucoup. Tu continues mission à Bisso Lobby et puis na mardi. Merci beaucoup, quoi. Heri. Oh, à la Moussoueli. Merci beaucoup. Merci, merci. Maman Niki, ils ont bloqué. Oui, ça bloque. Totiki Bino, bye bye. Au revoir. Totiki Bino et Komi Lobby, en tout cas, pour s'abonner à la chaîne. YouTube TV, YouTube et ça la presse TV, la presse TV officielle. Donc le 2 toujours il y a bien vraiment il y a chaîne Nabino Tolobela Presse TV. Donc en tout cas, botika malam na pesi bande konyo so bambote na pesi ser nanga desha de moi si mon batu oyo bolinga ka Tolobela Presse TV, les pas de la presse faisait la star en tout cas. Merci connexion